kende sapusi kunde makambo. Tomoni on a marche. Objectif ya marche na bino eza nini? Objectif na biso pour soutenir kaka mboka na biso na ba loi nyonso tuni ba ngaba changer. Yango objectif na biso sala yango betambola. Donc yo moni place bazolinga ba changer ba loi. Tozomona parce que ningi ezoleka na te baselo mina kuna makambo mosusu nde bazolinga batelema yango biso sepele nango te toujours marcher po mboka ya biso qui est toujours liboso. Yo ozo soutenir loi Minaku? Na soutenir yango te. O soutenir yango te? Jamais na koti ko soutenir yango. Mais Minaku aza muto FCC. Yo pe oyena marche FCC mozo soutenir yango te. On soutenir aza muto na kati FCC mais ba loi oyo ezobimana ba ronsard makambo pour soutenir yango te. Toi na besoin mboka qui est tout droit. OK, merci. J'ai suivi la contradiction qui est ici. Zana tout n'a fait bon. Mbote papa. Ola muki tongo hein. Ah, tomonyo ana place on a hydro. Objectif na bino ezanini. ABG ya nani? Azanan. Ok. C'est quoi vous voyez soutenir marche? Donc, institutions à bien. Qu'est-ce que vous reprochez exactement aux institutions du pays? Vous reprochez Nini dans l'institution Mboka? Ok, merci. Ma chérie, c'est non.
Viva! Aïsouye! Kabila Kabangi! Kabila Kabangi! Autorité morale! China Rambo! Kabila Konini! China Rambo! China Rambo! China Rambo kutia makasi. Kabila iko China Rambo. Mimaki ya punakate 2023. Okay. Asante sana. Pouvoir iko na turudilia Kabila usiogope, batie dotie. C'est bon. Bangala
On appelle marchand, monsieur le maire, il y a partout dans le monde entier. Il y a partout dans le monde entier. Partout. Dans le but, tout le monde dit que la marche, mais ça, c'est une animaux, peuple congolais. FCC alingi unité ya mboka FCC alingi tokamba mboka ya kotosa mobeko likondi FCC alingi vie ya population ebonga tomoni ke bato dolale komo matamata biloko kobitalo insécurité ekomi na mboka bavoisin bakomi kobundisa biso biso tolobi tolingi Congo etikala se mpo moko peuple congolais avivre malamu mpe mboka ekende liboso toboyi bilumba toboyi koswana tolingi bomoko na kati ya Congo baposa banani toze baki baposa banani lamuka pardon baposa baki bakuza balamuka banani baposa banani bapoisa mboka ngalo ba voisin te toloba ke ba pays voisin bazobundisa mboka biso toza ba congolais tolingi ba congolais nyonso ezala lamuka ezala cash tozala bango na bomoko toye kofinga mutu te toye kofelisa mutu te toye kaka koloba ke Congo il faut ekende malamu totosa bakonzi ya mboka eke tokomba nini mboka na bomoko honorable toyoki olobi makambo dollar emati mais baye bazolobaka dollar emati mais bino moko boza na poste wana comment est-ce que dollar ozomata oyebi ke avant gouvernement ekoti makambo esalamaki bato bazwi mbongo ya réserve d'échange ezalaki na banque centrale batia yango na misala ezanga ntina lelo tomoni ke mbongo eza na instabilité toyebi mpe ke bacondition mosusu eaccentue yango maladi oyo coronavirus ekoteliso na mboka yango mpe esali eteke soso ya mboka ebeba me ifo tosala bomoko po tobongisa makambo nyonso wana peuple asepela toboyi koswana na politike toboyi bituma na politike tolingi tokamba mboka oyo ti 2023 na bomoko na baninga ya cash nsima 2023 tokoyokana nani akokamba mboka après élection ndenge peuple akosela. Merci beaucoup. Joseph Kabila Kabange le propos ya ngoto ala ke notre oyo topesana kiso président dit pour la kufa le stop et Joseph Kabila il a sa démocratie président ancien président aza en vie président Sikape aza en vie ezali exploit munene pour la démocratie ya mboka na biso yango
toye lelo mpona kolakisa bakongole nyonso ke non popularité ya Joseph Kabila Kabange ezali ya kokakola te, ezali ya solo ndenge abandaki pende 2006 asi ba élection 2011 asi pe ba élection 2018 acédé pouvoir na nzela ya maponambi respect ya constitution ya mpona. Alors biso toza na posa ya kimia, population toza na posa ya kimia, yango totambolelo na marche ya FCC mpona koloba boye toza na posa ya respect ya constitution. Banomination cosmétique toza nango posa te, nomination fe ezala na harmonie toza na kati ya pouvoir ya coalition FCC cash eloko nyonso ezali nomination fu mokonzi ya mboka asala yango olandisama makomi ya mboka constitution na biso contre signe ya premier ministre dans un gouvernement de coalition eza na importance makasi oyo ezalakisa keno bakonzi ya mboka bazokamba mboka na défi te, bazokamba mboka na harmonie entre présidence de la république na parlement, gouvernement eza émanation ya parlement, majorité oyo ezali na FCC. Population na biso eza na posa ya harmonie wana ya bakonzi bazokamba mboka po dollar ekita. Mais honorable tomoni bolinga dollar ekita mais bino mpe boza mpe na gouvernement eza devant na bino tout. Non, c'est comme si bootisi la cash ka mwa kilo mutu moko te alobi ke totindeli 4 kilo tozali na gouvernement ya coalition, c'est ça, mais banomination cosmétique nde ezobebisa ke harmonie ezala te na kati. Alors tokamba mboka mpona intérêt ya population, mpona intérêt ya mindele te, mindele baya kotia biso na confusion te. Tomona makambo esalamaki na 1960 na mboka na biso tokoyi makile tanga toza na posa ke bakambi ya mboka baza na souci ya peuple misala bakosala bapopulation se retrouve ezala te komobilize bato kaka ntango oza na posa intérêt na yo emonana omobilize bato na parti politique basali marche fantaisiste juste mpona kokase na kointimide bato yango tolobi poni pa ekita dollar ekomi na 22 000. Joseph Kabila atikaki yango na 1600. Mboka eza tambola malamu te, mboka ezali kobela mpona nini? Mpona comportement ya bapolitike FCC kas botambola koyokama biso jeunesse tokoyi makelele yango toye lelo kotambola na marche ezali pacifique mpe respect ya constitution na baarticle nango nyonso parce que population na biso aza na posa ya makelele ya famille ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na famille ya Joseph Kabila te, aza na posa ke ndenge Joseph Kabila a respecté constitution avandi na ndako na ye azala mpe respecté na bandeko ya UDPS. Population mosusu bakebino wana FCC bozali na majorité wana na gouvernement mais dollar ezomataka. Merci ndeko na ngai mpona motuna tozali na majorité na parlement mais bato mosusu bazolinga te ke baparlementaire na biso basala mibeko réforme nde ebongisaka mboka mais soki badepute na biso ya FCC lelo baza prise en otage na une groupe ya bawewa oyo balingaka impose système ya milice na kati ya mboka. Un député a proposé ma loi bakakokanza ndako na ye omona yango wapi makambo wana ezalaka bongo te tokotonga mboka na bananani te. Alors soki ke bolingo batikela biso responsabilité en tant que membre composant ya gouvernement ya mboka totambola na boyokani soki nomination ezali ntango ebimi esepelisa mindele te me esepelisa biso nyonso bacongolais po 6 armées étrangères bakoteli biso na bafrontière bakomi komenace intégrité territoriale ya mboka na biso. Toza na posa ke bato bakokota kuna na kati ya armée bazala bato oyo baza na susi ya kostabilize mboka na biso, ezala te mpona ya kotia misisa mpona korenforce bokonzi oyo eza déjà accepté na population yango
batika koutilize balabala mpona baintere na bango égoïste batambola bayebaka baza na mission ya komema mboka ntina 2023 organise mpe élection makambo ekende malamu dollar ekita insécurité esila bana bazonga kelasi ndenge bauti kodeconfine na kimia na makelele te impérialiste batongolo miso oyo bakwebisa mboka na biso banda kala banda mobutu baya lisusu te kotya songisongi na bakongolais mboka oyo kabila atikaki yango mobimba toboyi eya kopanzana likolo ya batongolo miso ya impérialiste oyo bazali kolinga kozongisa kongo na kati ya colonisation na bango kobiso totikala mpona bana mike tolandaka oyo bango balingi mboka oyo eza ya biso toza na droit ya kose réjouir na bakiti oyo eza ya biso Nation honorable. Ande bebo na bebo. Ande de sapusi kunde makambo.